Audio Jungle. Olanda magazine fantastique info et beaucoup la béni vraiment kuna toujours que c'est formé toujours c'est formé c'est mes magazines sont liés à l'actualité dans tous les domaines même la prophétie biblique il faut pas même on a précision mais biso bisikani ne ziko kisama pe na basini ne ziko kisama parce qu'il attend aux allées atteindre basine tika nzamba pambola journal et au salaire fort bien aimé ou invité bande comme souba bagi programme monté ya kolanda émission ou ba kozala béni na kombo ya iska nzambe ya pambola bis bana king bana Congo Brazza mokili mobimba o eza cameraman na bino moko ya micro magazine fantastique et faux tuyeli no asango ya toujours yede minene bo zapete bo rester toujours branché na chaîne na bino de Boss Brother TV au moins la image moko itoko na magazine fantastique et faux ba bi rester toujours branché na chaîne wana komona soki na panza o na panzaka bana ki de Boss Brother TV eza nde fait ndesika na film Mbote mingi bandeko balandi ya magazine na biso fantastique info ya mokolo ya lelo to tombeli bino bolandi malamu na ba rubrique oyo tobongisaki pona ko sepelisa bino ndenge tomesana kaka ndenge tomesana ko memela bino ba sango ya kitoko pe ya vrai micro ya magazine fantastique info et kitaki na masina Petro Congo et pai wapi to monaki lolenge population aza kolela pona mai et salaki pasi pe mawa tolanda ba détail na reportage oyo to benga nini na ville province ya Kinshasa mai ekomi pasi ba mama pe bana bazo souffrir kokende musika pona koluka mai baloba na mokili ya se mai eza bomoi soki mai eza te population bakosuka kaka lolenge oyo eza pasi pe mawa esalaki vraiment pasi nengomba mokonzi Kinshasa bakonzi ya régie des eaux bolakaki biso ke boko sala basiti na bino nyonso tu ya régie des eaux oyo epesaka biso mai me bokokisa maloba na bino te po population degré baza ko souffrir ko tambola na bana mike musika pona koluka mai esalaki bien te magazine fantastique info le kole tika la kasimante pona recherche ba image yango to kutanaki bongo na population oyo bazo souffrir pona koluka mai boyo kandenge balobaki na micro ya magazine fantastique info. Vous allez voir le bel, tout on comprend vraiment tellement il a pas si ma casse donc au moins on a mon goût de jeune film on va me ma voilà bleu na tout donc et ça n'a pas si mai bandé quand on m'a dit sur donc et matin habité sur yani ce que message ne repé ça na balando besoin de papa to pesi message à vous ata to ba yo abiso ata pe to lubina bango na binga message na sur za ke non ba bon c'est so mai doit ça mai to vi ba buta uti sur de la vérité donc on a peur on dans des boulot ou ata mai ngo yo bisiko bande ko bake luka ati wapi foto na mama iba mtana pombe na mapango mais iba mate faut bima. OK, merci pour votre contribution non merci na makolezo lenga mai zati na éviter na koma gege bona mvute mai ya obenengeni ba misa mai na mela so ibeni na so na Petro Congo do presque ba te belé ba ole kala ba kantinya wa donc mai kangana ngamo ni naza eposa mai me mai zati na eba te so ba na posa ni na ngoi ba to kufa pola mai basa na to mo sala pongana za afuna bilomba afuna soko na bika to fuwa bisa mai soko tano to wale kareba bido mai no barabara donc et ça prend poité naza ke mama il faut tape to ça photo bon mai zati pousser ya bientôt même ba de parler ka bido mai donc été donc on a passé au ça va ça là mais pas ça mai surtout bien mai ya mai na le moi OK merci
na ekolo na biso République démocratique du Congo toyebi te tobenga yango nini pamba te éducation ekomi nango pourri baleki balingi lisusu kobenga bayaya yaya te ekomi kaka tata yaya famille population atikalaki nsima te abetaki se te na likambo oyo tolanda badetail na reportage oyo likambo ya kokamwa na ville province ya Kinshasa baleki bazobanga lisusu te soki amoni abimi mandefu tope akomi mulai amimoni akomi mukolo akokutana na grand frère na ye tope yaya na ye pona abenga ye yaya tope grand frère en tout cas azokoka lisusu te po amoni mandefu to akomi mulai akopesa yaya na ye surnom boyoka kombo akobanda kobenga pona kokima kobenga mutu yaya oyoka noko famille ndeko mutamukili boga yemoko nyonso wana pona kokima kobenga mutu yaya eza pasi na ville province ya Kinshasa baleki tope bayaya il faut tozongela droit de nes na biso tia mutu na qualité oyo azali pe na pese d'unité na mbula oyo elongo bani ye population pe etikalaki nsima te mpo na koexplike boye na masina école diavanga bon cause wana ezaki biso na bana ndako na bana libanda différence eza vraiment lisusu te na bana ya ndako bakoma kobenga baya ba vieux ok comment faut benga grand frère mais chez biso comment vieux ndenge donc c'est pas normal na biso bana ndako na bana libanda différence eza vraiment lisusu te to senga vraiment na bana ndako na bana libanda to meka mpe ko changer loko wana to zongela culture na biso ya ba Congolais. Shalom bana nzambe mobimba o bazolanda biso na ngonga oyo na pesi bino sombote nzamba pambola bino kombo na ngai prophète Adonai Wai nazwami na masina Petro Congo église ozo kambama na porte Rebecca Manuel eza na avenue Bampela numéro 5 bis tozana merci nazo répondre à la question au tuningai pourquoi bana génération na biso ba jeune tozo respecter sous ba boti te comment ko benga ba boti ba vie ba père respect penda ezate na ngina lo babo epona so ba jeune ezana ba jeune mususu na liboto abotami ozomona parents olandela éducation malamu mais libanda na kati ekiri azolanda confiance ya baninga ba bebisa ye ezana ba misusu bakoma ko mela baliamba na fiance baninga tango yoki langage ya mutu mususu abenga grand frère na ye oh yaya pusana kunati yepa copia on tozomona nzera na bana na biso bandi na biso oyo ba prendre ba français na bandako na ndako walo ba français mais tango abimi bana akomi ko copier lingala oh yaya pusana pe kunati sala pe bo parce que mona siko yango ezo debisa siko biso ba jeune donc bible je biso bana to respecter ba boti tant to respecter ba boti nde di pamboli na biso eza na nzela mais ozomona mwana a respecter mo boti na été akomo benga mo boti na ev mususu benga papa na Jean na kombo donc biloko ya mindele to tikela mindele biso to za ba africain il faut to sela ouais biso ko respecter ba boti benga mo boti na kombo ya papa muninga aza papa na yo mama muninga aza mama na yo yaya muninga aza pe yaya na yo makambo ya ko benga bato ba vie oh yaya pusa kuna sala boy to tika ngo penda conseil na ko pesa penda yo mtozo na biso changer penda bisaina po parce que Jésus revient bientôt tant on changer te nzambe pe akoya pona ko frapper le lo ba jeune tozo bila maboma pourquoi toza pe ko envier baninga penda ebele yango moni respect kati na biso penda ezate yango moni mingi na misala bazo ba jeune il faut ça la boye penda makasi na nzambe apamba bon conseil na mbulo babanga su ba vite parce que baboni ki ba onyo so ba osala loko ba vie ba osala sans peut-être musu papa na mwana bazana ndako papa kendaka bar mwana pa kendaka bar baki ekutana kuna tant ba ozonga na ndako respect za soutien donc yango wana to mona ke bana mikie babanga su ba yate ba yaya pe bazo respecter ba mikie te amona bien que moi so azana âge na été mais azoninga ye
parce que ntango amoni na nzela obengi su yaya te abando obengi na kombo mpo parce que amoni oyo eza kati na ye donc elo na linga nalobaka ya même biso mpe nde toza tozokamwa éducation ebebi na mboka sur le plan tout bana bazorespecte tu bakolo te okomona mwana moke azobenga grand frère po abenge yaya okomona monoko ekomi kilo mpona kobenge yaya azobenga ye bureau master famille même mbote ezalaki so omoni grand frère ozela grand frère apesa mbote omona ma na miso ya bato mwana kable bureau ndenge nini respect na mboka eza lisusu te wana eza contribuer na éducation nyonso ya mboka même enseignement ezalaka bien lelo enseignement ebebi bana tozo comprendre teza nini na babiloko oya makasi basali na mboka osanti bana ba 10 ans 11 ans bazomela ba whisky oya makasi yango tozo yeba te so ba whisky to éducation banda ko ndima pete un parent azwa mwana ne a éduquer mabe ko mo manke ba kilibanda tozo mona ka babiloko bazo so na balabala yango nde salaki éducation bani lebebe balelo na ba o baza respecter vers ba kolon na bango wana ne za mabe mwana faut tambola bien faut respecter ba mikolo mais to se baté bazonga nanu soki ba o batanga raté ba oyo pe ba prière raté même éducation pe za église ba ke non na église baté ya bango mwana muke fo o balobaka mwana muke fo banga mukolo mais mikolo to zomona bana bazobanga suba mikolo te mais ba vanda bazonga na sia ba kola ba grand frère ba respecter bon po batambola pe bien pour les loso grand frère azatena likamura ngasala tout mon kop mo bo benga to pozo tala d'éducation eza mabe place ya zo sala sora memi okuno okela éducation na mabe orobe sele pe na musala ngai lo oloba ana batu mususu balinga obenga mo ya yati am mususu mo aje comme ya jeune garçon mo mukolo bengi ya mo yemo pa assez gêné ya to mo préfère mo bengi v d'autres moi so maki ya to bara mo mandam to cha so système a v c'est bv simbite mo famille matata donc bilo mususu ape e uta muto mo na to de diamba ba genne ko to kota mutu donc moi ve en sumu yaya eti sikoyo ndeti yo ba yaya oyo yebi ya oyo yebi bokola na bango ensemble yo benga bango nene bon ningi monde kenne ngabe la profiter na ngaka na mo ba ba vie to lo ngaba sa mo retima yaya to kima biso ya ma vie mupandi. Mais j'espère bien que respect bozo détenir kaka respect topo na simarara ya tata wana pe beaucoup mi komonke ba grand frère na bino. Wana côté respect wana ita sobaka. Ya mtu mususu wangai na benga mususu benga mtu ve na respectara. La pe na mtu mususu benga mtu ve a respecter eti. Dans mon tout so pas auto mais la bilo na ya ozonga ba benga ve c'est pour répondre ma be a fini. Donc ba respect mususu eke vraiment ils ont libana. Kinshasa makambo tobenga yango nini na mboka na biso pamba te suivi na mboka oyo ebukana na yango pamba te bachaka mibeko me balandelaka na bango yango te. Gouverneur de la ville ya André Kimbuta alobaki po na garantie locative batu bafuta 3 mois ya garantie mais lelo bakolo lopango bakoma kotia na bango garantie 12 mois, 10 mois, topé 9 mois. Population atikalaki simate abetaki egogo. Tolanda ba détail na reportage oyo. Toyebi te soki tokosuka wapi na kovivre na ba condition ya boyi. Na likambo oyo etali babaya na balocataire na bango. Pona likambo oyo etali ndaku ya kofutela na ville province ya Kinshasa. Ekoma nango pasi pe mawa. Batata lopango barespectaka na bango te maloba oyo gouverneur de la ville oyo alobaka na bango na likambo oyo etali garantie pona ndako ya kofutela. Tolanda réaction ya population. Iso place to fute na son fille garantie to pesa ya 12 mois. 12 mois. 12 mois. Pour se reposer bango quand que l'état loba pour pesa garantie tomba est-ce que l'état tongela biso banda? Alors tant où l'état tout na bon bango ba tout na ke bo tout na l'état. Est-ce que bino vos réactions non envers bango ezarani? Biso ko to funda bango na ba chef de quartier ba benga bango sensibilisation ba tout na bango pourquoi bango ba tia ba garantie 12 mois. Bango ba pesa ba argument na bango l'état tongela bango ndako te bango ba vivre na banda na bango c'est ça.
Alors message nini okoki kopesa na gouvernement oyo azolanda image oyo concernant ndenge bato baoyesa bango ke bango batongela bato ndako te. Te gouvernement mpenza fa beta sete na likambo oyo afa kotama likambo yango alukela bango dans mbeko moya makasi atila bango atila bango baproblème mo boye ekosala ke bamekama kodimine mpenza mpo tosouffre makasi mais pa na biso pa mama biso na peto Congo garantie ezalaka 3 mois kutu balocataire bango mo bazoréclame ke bamatisi baodéclare plutôt bamatisela bango garantie mais biso totikika 3 mois nde l'état. Vraiment merci maman. Ok. On a meje oza micro ya magazine fantastique et photo kitine na sur le terrain koeba peuple congolais na ndenge nini azokovivre bacondition nini toyoki ke bino babaya bokoma komata bapale concernant mbongo boye suka ya situation mboka selo bino babaya elo ni kosenga na gouvernement tandis que gouvernement loba garantie faut dans 3 mois bino bokoma komata garantie pour la nini te garantie ezaki na l'époque wana à l'époque wana mikolele kaka garantie ezalaki ba 2017 wana garantie ezalaki ba près likolo bon tant ça motu boete garantie eza boete sala boye on peut sur langage moko olingango te bon mokolo loko soyo lo banini oza nde moji ya lo bana na kololo na loko te nde mikolo nde komi ba 3 mois eza nango 4 mois 5 mois 6 mois je les cache te siko comment vous respecter mibeko ya comment respecter mibeko ya l'état mais sous 3 mois moni bon so moni mutala na 5 mois to azana 6 mois 8 mois 10 mois no lobi wana bato akutala l'époque wana moi so garantie pour moi kita ezate so garantie eteleka wana yazo kotika na futa bon tant koma abimalaye pour aller comme tout susu mutu azate siko nde si pona yo na lpon o kocha pona yo garantie o kocha ya ko garantie 3 mois. Merci maman Antoine. Nga komo nga BNS. Bon, pour un problème, il y a garantie. Bon, tout le monde a l'État a ordre, non, la garantie locative est à 3 mois. Disons, c'est quitté comme à 3 mois. Mais tu comprends que si les lots, 5 mois, 10 mois, donc. Taunga kutu na bana futela mpanza ba nini una tema na yoka ba nini wana luka na zona nga parler mususu ba nini mais na mona ngo na garantie ka ba 10 mois ba nini ala reza penate mona na te na mboka China rambo yango moni na bana na parler na bana nga chebiso ba ni na garantie ngo donc moi ezate 5 mois 10 mois misuba 7 mois ba 8 mois donc esimate ma moi esimate vaut mieux battre l'État loba et quitter ça la 3 mois. Donc bon on est aux la bien. Tozo monara minga mo banda ko zo tonga masika, ozo tonga moi mikolo yo bangonde bazo luka moi ba respecter loko wana bazo tia moi 3 mois. Mais oh nyoso batonga banda kala. Hein? Et ça va 5 mois, ba 10 mois. Au monde. Siko ozo senga nini na gouvernement biso na bato bazo respecter yango te. Oui, tozo senga ke gouvernement luka mwa Holandela. A luka mwa Holandela makambo wana batala o bango ba pesa ke ezala 3 mois balandela ngo po batu nyonso bakita ba nini ekita ezonga ndenge gouvernement pesa ezala bongo nde ozala bien. Donc ezala passe na mboko, ezala passe to lembi ba mambango. Gouverneur de la ville province ya Kinshasa zongela likambo ya boye soki na panzi ho na panzaka totu na nanu na gouvernement oyo soki ministère ya affaires sociales ezalaka to pe ezalaka te pamba te komona bana mikie bakomi bafazer kotala lolenge oyo eza koleka na ville province ya Kinshasa esalaki pasi pe mawa population azangaki liloba ya koloba te tolanda ba détail na reportage oyo na mboka na biso Congo Kinshasa lolenge baboti baza kobwaka bana na balabala na ba rubrique na bango o azandoki o azamoyibi o azali boye botala bana oyo bazama yele mekasi baboti na bango basundola bango likolo ya ba prophétie likolo ya ba témoignage ya mabe botala boy bansimaki komona oyo na balabala mama biso ayebite ke ngana na balabala
C'est comme maman yebite yo awa oyeko ça ni tant que ba para ba yebite parce que ba lo barababi ceux qui papa ça d'accord te yo pe mon ko ça la art mo te contre que ça soit contre ba parents. Parce que pourquoi on dit que ça la contre ba parents? Pas non qui bien te. Pourquoi on dit que ça la contre ba parents? Na contre ba parents mais pas ba parents la bisonde ba mité mama bé. Ba ça mité mama bé ngo ça que no yo bima ana baba là. Oza âge ni. Na 15 ans. Oza dit combien d'années ana baba? Na sali 2 ans libanda. 2 ans. Na âge no donc ozaki awa depuis 13 ans. Yango ko kisi 15 ans na balabala. Siko elo nino ko loba kinga na caméra oyo bato bazotala wana. Elo nino ko yebisa bango oyo esala ke no baya ko lungulo na balabala. Na senga ka batamita malamu. Ba soutenir bisoka. Balongola bisoka na passe. Batela mwana na yo. Soki kindoki. Soki kimoyibi. Bimisa yango yakobengana te. Alobi makambo ya kitoko tobeta maboko te pona nini. Pamba te le gouverneur de la ville ya André Kimbuta yango na ndenge kaka ya idéologie ya kobongisa ville province ya Kinshasa apesaki mitindo na ba chauffeur taximene nyonso balanda lolenge oyo ya kotia peinture na mituka na bango pamba te tomoni biso nyonso ndenge ezosala kitoko na prince tolanda reportage longonya mingi na mbula matari tope na leta pona alima tope ordre apesi na bakumbi mituka tope ba chauffeur balabala ekomi kitoko mingi décoration ya mituka na couleur ya jaune différence epesami entre ba taxi na ba mituka misusu population esepeli pe beteli mbula matadi maboko tolanda maloba ya population. Oza magazine ya fantastique ya info ekiti sur le terrain comment on a mis tout kana le lenge ne ko circuler avec tout transport wa bena comme ya catch échanger couleur tout la ngeza liboye est-ce que ba couleur et ça li bien na mis tout ka topé ça li mabe bon en tout cas vraiment pour ngai eza mabete eza malamu soki totali bien ata na bavoisin na biso yanga na Congo Brazza bataxi na bango nyonso tout ezaka même couleur dernièrement na uta ko fille moko boye autaki Cameroun auti Cameroun aye alalaki si sema na Kimbuta na flat hotel moko ezana na ya ko soyer na taxi moko boye amati na taxi wana tokomi si c'est na boulevard akamwe ayebisanga bi pourquoi na Congo taxi nyonso tout ezana couleur nango en tout cas il faut changer taxi nyonso ezala même couleur en tout cas pour na wana na ok na CP nango bon message ni on peut ça na ba imoka pe na ba chauffeur ba oh non ba tie couleur de bon en tout cas vraiment na ba oh non ba tiete na ba yike ya mboka en tout cas surtout mingi na ba konza mboka liboso tolobaka na bango mais tuko tozobenda bango matoi basala effort bamema likambo ntina suka bachauffeur oyo mpe batie nano te basa matoi mangongi te barespecte oyo bayike mboka bankolo babatia bacouleur na mituka na bango ipo tozala harmonie moko donc c'est ça micro ya magazine fantastique effort ekiti sur le terrain komona na ndenge bamituka oyo babengi catch ya transport échanger couleur et respecter mibeko oyo André Kimbuta gouverneur de la ville alobaki sala yo eza mabe toza malamu eza malamu mingi mpo na bapeyi mingi tomolaka batambolaka mingi na batrava mpeyi na bango esalipe mingi esali malamu mingi mpo na biso mpe na kati ya peyi na biso bamituka nyonso ekomi na couleur ya peyi nakosenga mpe na bato bazangi lisusu kosala likambo wana ndenge baninga basali bango mpe balanda nzela baninga balandi ndeti na peyi nini omonaka bazala na couleur na bato bapona bango ndeti brazzaville bato ya bapeyi ebele kaka tokoloba bangola na baafrike nyonso tokolobaka baninga bao batie couleur te osenga bango nini na bachauffeur nyonso bakokisa mibeko oyo mokonzi ya mboka alobi ezala kaka ndenge wana kombona komona nga likita kasike ebende merci baprenaki ngango kolore amituka mpo nazalaki na na pale na ndako obela nzoto bando dérange nga ntango na bimi nayo omona bilona donc na sentir mwa omoni mwa makasi na kati ya baboulevard na biso ndenge bamituka baketche elati donc esalaki nga bien tomonaka yango na bapays étranger
oke na babrasa ozosenti so omoni batarsi na bango omona vraiment ça va nga moko ava kutu baloba nda komituna papa na mboka na biso eloko wana mpe ekoma ntango na yo omona bamesure wana ezwami epi natali namoni baketch bazwi mpena alire wana esalinga bien makasi bongo yo tomoni mutuka no eza na couleur noir yo respecte mibeko te te ezalaki mpeto wana eza mpona batransport oyo ya bataxi oyo eza kar eza du personnel donc eza te soki ezalaki na otiango na taxi esala nangaki natie sango couleur o conseil nini opesa na bango batie te conseil na kopesa bama ntuka batika kokomplike makambo basala oyo esenyeli ndenge gouverneur ya ville akosi mibeko basala yango batia couleur wana donc eza mabe te contraire eza kutu bien ezoede biso mutu bato bazala so na confusion te oyo eza keche oyo eza ya taxi oyo eza du personnel donc osenga bango bena barespecte mibeko wana. Magazine Fantastique Info na susi kaka oyo amesana kopesa bino ba image du jour abongiselaki bino élément oyo soki milele moinga lomelanga nani bamama nanga yaka konelanga motema nokokoka te jidire emeran seker 72 80 arrivé 70 omelette sabatterie allez spaghetti bon spaghetti Alassane Keta partenaire Alassane tokomi na suka ya magazine na biso Fantastique Info ya mokolo ya lelo soki bomoni na ngengi pe na bimi omiso na bino eza na Montréal oyo abimisinga sembe Caleb Mpinu oyo amesana komanipule 12 000 boutons par seconde nazangi te na sima ya caméra ezwami bongo na bavon de beste molai de la presse napesi merci mingi na coordination oyo ekambamaki na ingénieur Lixien Bokite na staff technique mobimba oyo eza kosala enfin que magazine Fantastique Info ezalazala tokutani au prochain numéro. Pendance, cha-cha, tozumiye Oki kwanza, cha-cha, tubakidi Au tableron, cha-cha, baganye Oni panda, cha-cha, tozumiye L'indépendance, cha-cha, tozumiye Oki kwanza, cha-cha, tubakidi Au tableron, cha-cha, baganye Onipanda chacha tozuliye Asoreko na bako Bayokani motomoko Nakonaka na cartel Balikani na Francoma Bolikango Kazabu Elumuma na Kalondi Tombe indépendance, cha-cha, tozumiye Oti kwanza, cha-cha, tubakidi Au tablero, cha-cha, baganye Oni panda, cha-cha, tozumiye
chacha baganye onipanda chacha tozuie tubakidi indépendance chacha tozuie okipwanza chacha tubakidi otambleron chacha baganye onipanda chacha tozuie. Batongi tongi ba depo, batongi tongi bi meuble,
batelema na baliko mpona batala voisin mozuri baswahili bawutaki bamboka baprote babato baye koyenga na vile bayengayenga na zando batekaka bwaka nzoto bamemamema mikumba batonditondi na rai bamongo baye kotonda na kini babotiboti na tembe batondisi Kinshasa batondisi wengaluku Kinshasa tondi na wewa Kinshasa tondi mulunge baluba en tout cas merci